La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Sali, bonjour bandeko nanga mbote bandeko nyoso bolandaka biso, mbote bandeko nyoso o bolandaka ya bino, Ursile Botelwa TV. Bandeko nanga toye na sangwa pasi, toye na sangwa mawa, naza biso nso toyebi comédienne na biso, na kombo ya Bui. Bandeko théâtre eza na motema mabe moko bandeko nanga boko ko imaginer te en tout cas bata théâtre baza na mitema ya mabe moko eza pasi pe mawa. Nose la bino émission oyo na maya misu émission o nose la bino na leli na motema nange leli motema ezoki na problème oyo mama na biso buibui akutani nango. Na minute tozolo baboye ya Bui akomi aveugle. Ezate ke o théâtre, ezate ke o likamoko eleka na théâtre, ezate ke o likamoko bakosi, ezate ke likamoko o Ursile Botelwa TV ye kokosa bino, meza likambo oyo ezo leka bongo. Bandeko ba audio ezali naza penza capable otela bino même ba audio bolanda o yemoko ya Bui azoloba. Na minute oyo Bui aza aveugle donc azo mona te misu na ye eza ya kokufa ya Bui azo mona te eza pasi pe maobandeko maladi yango ebanda Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante Gavker to zali na solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis bossa ya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimiki toko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total bona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Ndenge nini po komatina niveau wana yango nde tozoluka toyeba awa na Ursile Botelwa TV en tout cas tokoluka toyeba nani asali ya Bui bongo maladi yango ebandaki ndenge nini eske azu yango na famille to azu yango na bata théâtre babwakeli kobwakela to ndenge nini tozoyoka yango awa na Ursile Botelwa TV ba comédien baza batu mabe ba comédien baza batu mabe tozo mona koto pourquoi bazo balukela kaka belle vie pourquoi bazo sala kabwe ba comédien baza na ingratitude moko ya kusakana te mitema ya ba comédien eza malamu mingi te alors bandeko nanga mbote na biyo nyonso bolandaka Ursile Botelwa TV mbote sika nyonso bozali bino moko boyebi bonjour bonsoir et dépendaka vraiment na ero kolanda biso donc tolobaka toujours bonjour bonsoir yango dépendaka na ero kolanda biso do ero kolanda Ursile Botelwa TV yondo koyeba okozwa bonjour
tope okozwa bonsoir na ye pena na likamba buyubuyi oyo pona to sola yango ensemble na biso nyonso likamba buyubuyi oyo eza likambo oyo esepelisi biso te eza likambo vraiment toye tolobela yango nanu buyubuyi ndenga azalaka wana en tout cas pona ba conflit otomonaka na théâtre mambasila na Belleville o balekaki bazongisaki basalaki boye bakendaki boye na tomona ngo pa buyubuyi te buyubuyi azalaka na eteke o azalaka pour Belleville o azalaka pour Sila o ya aza famille bota o aza bakuk buyubuyi non toyoka eloko wana te non toyoka eloko wana te nanu abima ye moko te aya kolobake o azalaka pour boye aza pour boye tomona ngo tomona ba bijou la reine babima ba mama Teresa babima tomona ba dudu soupu babima tomona ba ibutu babima tomona bato ndenge na ndenge babima bato ndenge na ndenge babima ba o babima baya baloba ba o babima baya baloba mais nanu tomona te tomona ya bui abima pe na TV ape sa position na ye abandoloba ngana za pour boye ngana sala boye nanu alobelo kwana te mais lelo ka motema mabe ya théâtre bui obo mona ami bomaka ye moko alukaka na ye mwa vie na ye na compte na ye pe ya nini na ye na ya compte na ye ya YouTube na ye atiaka pe ba vidéo na théâtre na ye koto pazo kenda salima wa gag na mingi akoma ko sala ba gag ya bui akenda donc akenda na mingi na côté ya bagag akoma na muta bagag akoma na ko sala ka bagag na ye koto ya lobby koto ya sa akoma na ko sala mingi bagag mais eza pasi pe mawa na likambo ekomeli ya bui oui lelo tokolo bake ezaka ba comédien te ya bui pa na famille na ye bablo muso pe ba comédien bozo babitumba misu na ba famille na bango babitumba misu ba comédien bozo na ba mibali bazoke kolinga babitumba misu ba comédien bazozo oui to boite ba comédien ba pa na babitumba o bazozo mingi penza eza parmi bango mingi eza pena na kati na monde théâtre do na monde ngo ndesika mingi bazozwela babitumba bino boyi ba théâtre na biso le congolais comme azaka motema mabe amema ngo tina scène ke muto akolekela ngate muto akosala boye te ana sala boye pona boma ye na lekisa ye na sala boye na kotisa ye ndako bino moko boye bi comédien to comédien aza capable ya kusala ndeko na ye mabe po kaka ye a jouer koleka ye po kaka ye batala ye po kaka ye ayebana po kaka ye soki ndenge donc aza capable ya kusala ndeko na ye mabe buibu ya botama aveugle te abotama normal ya bui en tout cas abotamaka te ke yo abotama zomona te abotamaka normal abotamaka très bien yabu ya sala théâtre très bien atikala kozana problème a misute buibu yo tolobela anga na bino atikala kozana problème a misute yabu ya zana problème a misute nasi bato balanda irsil botelo ya TV bo comprendre maramna loba et puis nasi bato balanda ka ba théâtre ba yebi ke yabu atikala kozana problème a misute mais chose grave tovandika boye tomona ke yabui akomi na problème yabui azomona lisute akomi avant kende sika il faut ba simba ye yabui bazo simba ye ya kosimba na otela bino ba audio eza vidéo mais na préféré bolanda ngo na audio ezalaki na tant ba ko consacrer maman na biso Marlène tocho mona komi pasteur en tout cas félicitations maman Marlène a komaki pasteur consacration na ye lekaki alors ba consacraki ye pasteur to mona ki Marie-Hélène na batu nyonso o ya théâtre ba yaki ko assister ndeko na bango maman Marie-Hélène bayaki ko assister en tout cas bata théâtre bazara na bolingo te mais côté mususu moi quelques personnes bazara na bana bolingo malgré bolingo na bango ezara ya mbebo bata théâtre toloba bazara na bolingo mbebo balingani na mitema te mais balingani na mishu boye mais na mitema balingani te wana toloba rango poto yebi ke na théâtre zara bongo
toyebi ke na théâtre ezaka bongo balingani na boye na bolingwa mbebo mais balingani kaka na komona na boye mais en réalité balingani na bango te. Alors mama na biso Marie-Hélène bakonsakraki ye abengaki bacomédien nyonso bayaki bacomédien ebele bayaki ntango baye wana bui malgré na komona te malgré aza na problème ya miso azomona te mais asalaki quand même effort ya koluka koya asalaki quand même effort ya koluka koya kohonorer Marie-Hélène. Et c'est par là que tout le monde va comédien mususu bayebi o bayeba kité baye koyeba directement kazo mona te ba o bayeba kité ba moni mbala mo ke non azo mona te ba o bayeba kité ba moni mbala mo ke lo nyezo leka ba donc eza bongo ba comédien belé bayeba kité mingi baza surpris ya omona ka mbala moko ke ba mona ya bui na condition wana ba comédie belé bandima kité. Alors bande konanga na otela bio siko to landa audio to yoka iye moko ya buindenge a expliquer problème ango na ba comédien mususu o bazalaki wana pona koluka ko expliquer biso problème yango et puis si pasi pe mawa et puis si vraiment pasi prière na biso za kenzamba sunga prière na biso vraiment eza ke nzamba sunga ya bui nzamba sunga ye en tout cas nzambe vraiment asunga ye azongela komona ndenga azalaki komona azongela vraiment komona donc amona misu na ezonga ndenge ezalaki po musana eza théâtre soko omona te hausa makambo na ndeni au jouer théâtre ndeni ako jouer ndeni chaîne na ye ko avancer ndenge nini. Alors ndeko zolanda ngai tselanga j'aime bien partager tozaka un objectif moko to bondela pona ya buya. Alors partagez vraiment, partagez partout émission na biso comme la bande ko ebele, partagez émission o kende vraiment musika et aux amala mingi tselanga j'aime bien. En tout cas aimer vidéo mais quand partager ça j'aime bien nzamba lolo pambola yo pende ko kotimba liboso tango zo s'abonner ko bosana te cliquez sur la cloche de notification de cloche de notification nde et au sala que prochainement tango to kotiaba analyse na biso au mona yango directement ici nyonso ozala yango to lobara toujours cliquez sur la cloche de notification. Alors sans plus tarder to landa nanu ya bui to landa explication claire et pas na bango moko to landa yo moko na matoni ntango ezokomela yo bien que eza maladie toyebi ke esila nango mais ntango ezokomela yo nyonso tokomi loba nini na soi ezosalanga mpasi komona ke bolingo esili na mitema ya bato elobi nango sere Deborah Maso bolingo eza natire ya bato mokili te mokili eza na elinga eyokaka bato moto ana mpasi moto azosouffrir po ekoma sujet na bango mokili eza na kaka yo nano okufi to oza na soins intensifs ozoluka pema ya koluka bango na kote mpo na koya na bango bakangi yo pema bango benda mpo okufa bango basepela sikoyo na eloko nga natunaka yo ndoki so olingi oboma mutu sauf mutu wana yo ndoki obomi nzambe apermete ke akufa wana yo dapre yo moni mpela winga na se mosala nga na bomi eza pasi eyelinga nazaka malade na ye mpo oyo eza makambo nzambe so ezalaki ke Marie-Hélène afongolisi boîte afongolisi bar asala benanga na ye ate banga bomona elongi yo te so ezalaki place ya esengo mo ya mokili nga bomonanga te na ye parce que eza esengo ya nzambe na likolo naye kobakisa 1+ po nzambe ayokanga mawa na etala nga vraiment malade na maladi nanga kaka na otampola baoyo baotyola baoyo mpe bazoprie mpo na nga nous bazosimba yo en fait vision est-ce que c'est que ils ont bien ils a moins faible toujours kaka moins faible nana difficulté ezaki nini ya bui ngai na kamwe yango lelo komona ebongo esengama ya miso na comprendre te naoki yango mabe makasi nameki kosola na ye mwa mokie naoki mpasi vraiment naoki vraiment mpasi na motema makasi tosala malamu toyinga kosala baninga mabe te mpo lobi toyebi te
naoki pasi makasi mais eloko esalinga esengo makasi ezaki azosolola azoseka mwesi obanalize likambo ezwa esika te soki olateli yango susi eloko esalinga mpenza nabombaki wana motema na ngame na bimisi yango eloko esalinga esengo naomona azoseka nana aseki ando tolia ensemble abeti lisolo tumba pa masumu nde na eloko ezwa esika te parce que moto aza nango abanalize yango omoni lo mosu abongo moto mosu akozwa eloko wana na age oyo omona akoyoka susi makasi ya mo mpe natuni ndeni nomona nga nana naomona me namona moke abetenga lisolo ndenge ebandaki ndenge ezalaki na ndenge esaliki ekoma boye bakotia nga na délégation moko boye nakende so nakete eza nzambe moto aboyi nakende eza ifi yo moto longolinga te producteur eza yo te donc soki bandeko bien bato ya famille to mpe nini me toyebake eloko nyonso esamelaka biso avant esamela biso famille fungola porte biso basi batia biso déjà bacroix totambola bomela so kota deja na cercle ya bato mosusu nayebi te soki liwa ekoma kopesa bato esengo or liwa ezaka eloko apasi na biso bato oyo toyoka apasi na motema me lelo ekomeli ya mosu omona ndeko akufi pasi wana mso komanifesta yango te par rapport na bamakambo ebele bana mpona ka ya buyi oloba nini te buyi ye wana omoni ye buyi aza na ye donc ezaka nde motu abelaka aza na ye soki ezalaki aza na mbeto hôpital bongo bomona ye te banda koma na situation oyo nzambe asala ye ngolo eke o vision soki eza lisusu te soki oza lisusu na nini te fo vision ezala mutu amonake akosomba lipa akolatela mboyo akolata biloko akolia biloko oyo yango nde osala mutu aza na vie epuis par rapport ya mosala na biso soki vision eza te babenga ye ndenge ya otravail ube ye moko akosala ndenge nini mpo atravaille na chaîne na ye ayaka ye moko te akoma kotambola na mutu pour ne pas ke baproblème ezala na nzela donc c'est un peu ça baoyo nyonso balingaka buyi vraiment ndenge ekolo azoloba nazalaki na nzala boleisa nga te nazangaki ya omela opesa nga te nazangaki ndako ya kolala olalisaki ngai te donc c'est le moment oyo bayobaka Nasir bandeko nanga toyoki bamakambo eleki wana ntuka toyoki intervention ye moko buyu alobi toyoki pe ndenge mama na biso Karine Pala alobi toyoki Thérèse alobi toyoki vraiment ndenge ba comédien ebele balobi ezaka passe na mitema eza vraiment passe na mitema alors ba comédien toza motema malamu s'il vous plaît bozalaka vraiment motema malamu bozara motema malamu likambo maladi oyo eza vraiment maladie moko o eza normal te maladie oyo eza maladie moko o vraiment eza normal te yabu yazaki bien auta ekutu kokenda Angola akendaka Angola bino mo bozo yeba soki boza ko se souvenir lisusu ezaki na série moko boye makambo mo ebimaki ke yabu ya sundola mwana na Angola botaka mwana sundola kana Angola ba mambo ebima ebele alors auta ekutu kokenda Angola kosala mwa bagagi na ye kaka ndenge ezalaka bakendaki mpe Angola kosala mwa show moko boye bakendaka bango nyonso kuna na Angola utaki ozala na Angola azalaki na ye normal na misu na ye azomona na ye mpe normal alors kokendakendaki kuna eplace makambo nyonso ebandaki ntango kaka azongi ntango kaka ya buya zongi esika makambo nyonso ebandaki alors ndeko olingaka théâtre ndeko olingaka maboke ndeko olingaka ya buyi bondela pona ye ndeko olingaka vraiment ya buyi olingaka théâtre olingaka buyi bondela pona ye nzambe a restaurer santé na ye bondela pona ye en tout cas nzambe asunga ye misu na ye ezonga normal ndenge ezalaka liboso et ozala bien en tout cas courage na ya buyi courage nzambe apeso makasi car nde yo moko lobi okoyi koyoka soni te ozotambola na yo wana kuto otali eta na yo te me oye ko assister quand même mama na biso Marie-Hélène en tout cas nzamba mona yo pena sambela nzambe na ndenga solo luka nzambe na ndenga solo seza ke maladi euti pa batu yaya luka nzambe penza na ndenga solo
sa penda mabolongo na se bondela nzambe na ndenga solo omona nzamba osunga yo bondela pe na ndenga solo mibwaka penza na makola nzambe omona nzamba o confondre ba inino basali bongo nzamba o confondre ba ozala confondi nzambe penza arubundela yo. Alors ce que za penza ke utina maboko bato mibwaka na maboko nzambe. Donc lela surtout mawa nzambe senga bolimbisi na mabo yo sala lela mawa nzambe nzamba za wana pona biso banana ye. Merci beaucoup bandeko nanga, partager biso ka ndena lobaki, partagez biso na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger, partagez vraiment partout et ozala malamu mingi. Ngana bino tokutani à la prochaine occasion. Ce qui est soumasia à zongite, so ezambalano ya liboso o s'abonner ko bosa na te cliquez sur la cloche de notification. En tout cas cloche de notification nde ko sunga yo prochainement tangu tokotia ba analyse na biso o mona yango partout au kozala. Donc partout place au yo kozala au mona cloche ya notification soko fini au rejoindre notification ya ba analyse nyoso au Irsil Botelwa TV a kokotisa awa. Alors abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Nzambalola a pambola bino. Tokutani à la prochaine. Bisous. Bye. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimiki toko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyoso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsil Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.